ezali kambangolu ezali kambangolu nazingolu na miso na nzambe ezali kambangolu ezali kambangolu nazingolu na miso na nzambe ezali kambangolu ezali kambangolu nazingolu na miso na nzambe masumu mobulu milango natika te mokonzi mokwandi kokufela ngai na bolingo na yo obatelinga na moyibi na ngai nakokaki ata nazwa masasi na kuma ekoti ya nzube likonga na mopanzi nyonso wana po ngai mama mapasa yebisa biso makambo nini yango sikoyo tokomi nango na point oyo tokomi na minute oyo ya sikoyo bakundi Judas Iscariot na bilanga makila wana sikoyo na akel dama bakundi ye sikoyo place wana donc elingo donc Judas amona ki place bakunda ki Jésus ko ye bakunda ki déjà isika mususu yango ne na ye bon nde ba biloko eza ko leka petit na vie na biso bato oyo bazalaka ete a monter moninga na eku ezali malamu mpona bango bakufa avant mutana ba montaki ku comme ça ba mona ko tusoma ba dega oyo basali te parce que yo kanisa olobi ete papa oyo ye mtakene ko yiba ntaba na yo oyo na faux témoignage ikamo eza na mofete papa ngo bokela tribunal batona bafuti musuni babi lobake ye ntabuna et puis yo pe juge kuna ndima ke ye système yo se ba corrompi papa wa futa likamone oyo yo mtaiba kintaba azonga bo yo mtaiba kintaba. Et puis papa yango bazuye batie na prison. Et puis na prison ngo papa yango ou même prison te mais soit a commis na état moko misérable. A sambwe. A commis ka souci santé na eko beba. Et puis santé papa e baby, yo muto monta yiku wana ozala nini vivant. Oza pe ko na évolution papa oyo ke asambwa. Ba botola ye. Akoma mutu pamba. Likolo na yo. Sikoyo yete bakena na hôpital. Na hôpital mutu aza pamba. Mutu pa kufa c'est rien c'est non. Tata akufi. Yo yebisanga bayelo iswacha koma kaka depuis ka kena na tribunal, koma nika souci kusuka tomoni ka komika kozembu ka kusuka akufi. Yo mutu sala ki kambango za vivant yo ki kambango. Basepela. Ozapela place ngo ebembango ezali. Basepela. Bon, des groupes battu ba kozala wana ça va oya ko sepela parce que déjà préparé pour na komona ka ba crime. Mais oyo ayebi ete ngam na sala ki ya moser na ngai. Na yebite nini yango ekoki koyela na minute wana. Nde yango komona ba place mususu ezali ba bibembe. Bankola ebembe batiki kolela, mais mutu mwaza na pembeni ya kazala kaka kolela mawa kaka. Simplement parce que c'est lui qui a monté ce coup là. Mutu a montaka moninga na ye coup. Soko moni coup yango e réussir. Il faut na monter ma bien préparé na Satan. Pour yeba ko supporter nini pasi wana. Et ça là qui malamu Judas akufa qui a mon place koleso, a mon place dégâts et salemaki. Mais si ko Judas ya kufite, a mon place dégâts et salemaki. Donc continuer, poto yeba bato ba orchestra ki mouvement wana, bato ba sala ki plan wana ke sala boy. Qui est biloko za olera na société na biso. Ba utiliser pour monter coup mais normal bango bazala wana se ba bomba maki. Siko batango ba kufi te baza ba pasteur bazali ba magistrat o nyonso na maison des disciples ya ba scribe wana bango to za kotanga na bible bazala no vivant mais ba yebi évolution makambo ndenge za kolandela saga elingo ya sena yebi sanga ye Jésus Christ ba kuma tuwa bitama kana na tu bon ba memaki pas Ponce Pilate de kunande donc na maison de justice de kuna siko fa na ko sambisa ye you know de kuna ba memaki ye donc basakuluka raison mona na kitema na Jésus alobaki ke ye ako détruire ndako ya Nzambe et puis ako reconstruire na 3 jours siko bango ba mona ki ndenge mususu ndenge nini ndako ko détruire dans 3 ino détruire na mokolo moko et puis o reconstruire dans 3 jours wana ko esala makate ko construire ndako za facilité ino ezwa temps et bon siko yo olingo détruire et puis o reconstruire en sous dans 3 jours donc on comprend qu'il était mona ki ke mutu oyo
azali mutu mosusu epo ye aye koloba ke lelo oyo mwana nzambe akozala na droite ya papa bo bengaki yango lokola blasphème siko ozomona soki yo kokontinue nyonso oyo nde baraison nyonso wana bapesaki. Bien, merci mama Ani. Olingi oloba ke ntango bakei na justice parce que okoki kofunda mutu na tribunal te soki oza na ka te bajuge toloba bamagistrature parce que quand on parle de magistrature bato ebele na lingi bosala mpe attention parce que makambo ebele mpe ezali koleka na société na biso bato baza trop ignorant ke na droit na bango bakomi koperdre yango likolo ya kobangaka bato oyo bazalaka na maison de justice pendant ke baza mpe kobosana ete bango kutu bakoki koleka meme bato ya maison de justice na pouvoir na ntango kana oyo ozala bien justifié. Un juge aza na penalty aza na punition il faut eza kutu koleka ke mutu asike soki asali meme likambo parce que baza bato babengi bango les hommes impartiaux. Impartialité lingi koloba ke yoka na gauche yoka na droite kabola na katikati oza koyoka nde biloko oyo toza kozela na bamaison de justice nde biloko ya kokuta ete ndenge olobi yango bakende na Ponce Pilate mais Ponce Pilate aza maître procureur de la République, juge, président juge, tout ce qui tu peux connaître dans le niveau magistrature parce que dans les autres détails qu'il y a un village qu'il y a un mot qu'il y a une ville au Vandaka, tout n'a qu'un signifie magistrature. Bah vous savez que magistrature signifie juge, as un magistrat. Un avocat, c'est un magistrat. Bah tout le monde va savoir dans la maison de justice ce sont des batu batangi, ba place ma kasi, ba droit civil. Bah ça batu ma yele, bah ça batu l'État. Ba peuple topesi bango confiance donc batande wana même petit frère na azana toro akuchai na toro moi favoriser petit frère na esa mais comment tikana bo tokozonga likambo poser nga question tikana peso preuve tangible qu'est-ce qui signifie impartialité mutu akoyoka likambo na gauche na droite et puis aza kotala kutu bilongi na yo pe kutu te po yeba teke nani mutu akanga mato ya lime ko yeba te voir ya nani impartialité toza kosatana na impartialité na ba maison de justice tika siko na yebisa yo ka oyo eza na bible nakokendanga na société moko te parce que nayebi nanga vi na yo te nayebi nanga mpe vi na ngai te nakoloba mpe vi na ngai te ya mutu mpe te roi Salomon ndeko na ngai landanga malamu mama Ani fongola matoyi bayelaki ekaya basi mibale bazalaki na mbeto moko babotaki presque même jour bible eza koconfirme yango moko yebaki kolala te alayelaki mwana asali nini akufi bala mukina tongo ebembe na mbeto oyo alobi mwana ya ngai olobi mwana ya ngai bakendaki na bango na maison de justice eko bajuge bajuge bakoti na makambo yango bazokoyeba te koma bakoki kodemontre ke mwana ya nani parce na ero na basiance DNA ezalaka te basiance babiologie ya mikolo ekoki kodemontre mwana makila ya nani ezalaka te na ntango wana eza kosenga mayele ya nzambe eresoudre ka yango bakokaki yango te bakenda na wana mokonzi Salomon Salomon tanga yoki côté gauche côté droite yo bamakele bato ye bato so ba faux témoin pe possibilité ezalike bazalaka Rwanda Salomon abike esili makele na bino comme trop et puis naza pe incapable de résoudre le problème mais ngana na solution moko kaka boyelanga mwana za ebembe na kokate na katikati mama moko zwa ndambu na yo kende kokunda mama musupe zwa ndambu na yo kende kokunda boyelanga pesi mwana za vivant na kotia sumbeli na katikati poila mama numéro 1 zwa côté gauche mama numéro 2 zwa côté ko bino mbale bozo bitena bino bokende kosangisa bokende kokunda kuna makambo na bino sili bobima na bureau na ngai awa mama Ani mama oyo aye alobi papa pardon ngai pesanga mwana aza na ebembe ko nakendanga kokunda ye mais mwana azali vivant bopesa ye na mama na ye bien makambo eza awa bopesanga mwana na ebembe nga nasala nini nakendanga kokunda ye kasi oyo aza vivant pardon papa botika ye vivant bopesa ye kaka na nani na mama na ye roi Salomon alobi ke ye nkolo ya nani ya mwana oyo akufelaki mwana na ye kutu mutu alobaki liboso ye boboma ye mpe ye alobaki ye boboma mpe oyo ya mbomoi wana comme ça ye azwi ndambu nga mpe nazwi ndambu nde place wana roi Salomon alobaki no yo oyo mwana oyo aza na boboya azali mwana yo azali mwana mama oyo aya kolobaki bapesa ye akende maison de justice il faut la maison d'impartialité donc diable libene kakala ndolonke maison ya justice yo mutu asalaka na tribunal na pwapi biso toyebi kutu séance de bino te oyebi koleka biso ke okoki kolata suti te nde place o triangle na lettre c mama Ani eza misato sikoyo ekomi
bapasse balataka nini mvuela te suit maison de justice balataka nini mvuela lisusu suit balance oyo balataka susu mvuela bamédecin bato basalaka baminganga quand on parle de maison de santé badocteur bazali bainfirmier bazali bato ndenge na ndenge bazali bato oyo baza bato moko mokili ezali kosatanda te bango baza na likolo yango wana partout oyo na mondo koyoka bamédecin bafuta bango koleka bato ebele na badomaine oyo nyonso koki kozala ya bamisala parce que ce sont des hommes d'impartialité yo okende kozala malade par exemple osengi mai et puis infirmier staff médical aye apesi yo ozosema mai ape apesi yo kafe ya moto namani otali moto wana miso ya otala papa soko oyo koyeba kananga balolanga kingo kote na vandeli na lembi